Salut. Coucou ba oyanga. Ba bon dimanche place Bozali. Na yika li surtout solo là. De to mesa na solo là. Pikolo na méditer sur eloro moko o babengi génération des moqueurs. Génération des moqueurs. Donc génération ya bato balinga ko tchola baninga. Omoni génération otoa lelo hein. Et ça vraiment génération moko babenga génération polémique. To botami presque na kati ya polémique, tozo kola na polémique, webi na mboka na biso do ba polémique ndenge zo esika. Vous comprendre? Parce que to kola tozo mona makambo wana e koti kati na biso, voilà. Donc to memi yango petit na kati ya ba foyer na biso na bana tozo bota bango na kati ya polémique ya ki moquerie. Vous comprendre? Génération des moqueurs. Bato mingi bazo tuna, pourquoi est-ce que mabala mingi ezo umilati? Pourquoi mabala mingi ezo kufa? Ba conflit makasi. Pour nini? Parce que génération na biso eza génération des moqueurs. On se moque de tout le monde pratiquement. On se moque de nos parents, on se moque de nos enfants, on se moque de nos maris, on se moque de nos femmes, on se moque de nos amis, n'en parlons même pas. Donc, batou balingi kotiola. Or, kotiola, eza eloko moko nzamba lingate. Bomo na psom 1-1 e bisibiso. E sengo na moto oyo atambola kanzela moko te na ba kotiola. Ba moqueur. Ba tata na biso ya kala. Na ba mama biso. Ya kala bazaki batu moko ya bolingo makasi. Oui, bazaki na ba conflit. Oui, batata biso bazaki mobulu. Mais on se pose la question, bazaki ko sala ndenge nini pour que batata na biso wana bazana na basi 4 5 6 abota na bango et ba mama na biso bazaki ko sala ndeni pour na ko supporter ba makambo wana na meko sa moi comparaison ya batata ya tango wana na batata tango ya ba mama ya tango wana ba mama tango. Na ye kosa la profonde étude, na comprendre que ils avaient un comportement. Et na kati na bango esprit moqueur, ils a quitté. Esprit polémique. Oh comprendre, esprit ya kotiola. Esprit moko donc ya koseka. Koseka, donc ozo seka po na moquerie makambo ebele zo tamwa na kati kotonga eza na kati kotiola eza na kati. Voilà koseka. Eza na kati koseka moto. Donc ozomona ke baboti na biso voilà bazaki na esprit wana te. Mais esprit oyo toza nango lelo ozo tiola mutu nyonso. Otiola kana mwana moko. Mais je me pose la question, c'est quoi notre problème? O kapena racine ya nyoka, libota ya nyoka. Soko zota na tanga kala batata na biso baka na respect mingi na ba mama na biso le lenge moko ba mama bazaka na respect na batata. Likambo te kwei, ce n'est pas facilement que maman kozwa likambo ya tata akene ko bimisa ngo ka libanda bo abetela ba camarade na ye. La mobali na ye moko ba mbwakela. Mobali azo bwakela mwasi ne moko ba mbwakela. Mais batata na biso bazaye bongo te. Ba mama biso bazaye bongo te. Batata biso akala soki alinga kene ko bala deuxième femme soki aza polygame hein? Na ozo exemple so aza polygame so alinga ke bala deuxième femme akoyana nokobondela mwasi ne ya liboso atie litoya ti mwasi ne wana liboso akondima papa bala mwasi ya mibale akofuta mwasi ya liboso pour avoir autorisation. Mwasi ya liboso na mobali na ye na ba famille ya mobali ende bake babali mwasi ya mibale. Bao bazaki ba polygame. Bake babali mwasi ya mibale. Mwasi ya mibale tangu bako yana ye na libala wana ba ofanda lopango moko ata hypocrisie zaki nango. Mais mobali azalaki ko éduquer mwasi ya mibale toujours esengela za na botosi
na mwasi ya liboso. Nga mona, on a vécu dans ba milieu où ça les maboum. Mon père n'était pas polygame, mais tout autour de nous, il y avait des familles polygames. Ozomon. Mwasi ya mibale sengela ki azana botosi na mwasi ya liboso. Azalaki na droit ya ko lever tonte likolo ya mama liboso. Et d'ailleurs, bazali ko obligé a benga mama liboso ke yaya. Pona nini? Parce que mwasi wana nda bandi na mobali na pasi. Yo kokuta mwasi ya liboso na mobali na yeba somba de anda kubazana ba voiture ba somba mituka. Yo yemba la moko olingo t'approprier voilà de cette notoriété et tout. Bazaki ko obligé mwasi ya mibale tosa atosa mama ya liboso. Et une fois mobali a découvrir que mwasi ya mibale azako manki ya liboso, mwasi ya liboso ezaki facile bako bengane na libala. Bako zongi sa epa na bango ke kende batangisa yo poza na botosite. Wana eza pona ba famille polygame. Bon, ba o ba yebi bien, boko tchango na commentaire. Mais na batata o bazaka polygame te. Bazaki c'est vrai na moi ba faire na bango. Oromona tata mobimaki ndara musala azonga na l'heure ayaka kolia na midi po batata na biso akala bamana ko yako lia na midi ayaka kolia na midi donc era kena musa jamais à découcher donc asala ka nyonso pote mwasi na ya ndaku atika la jamais ko soupçonner ozo comprendre wana nini aza toujours kotosa mama ya ndaku. Alors mukolo mwasi ya ndaku ako apprendre que papa azwa likangu moko peut-être na bandal et que biso toza na lemba. Papa azwi likangu na bandal. Mama ya ndaku akosala ndenge ndini. Akoluka ba camarade mibale, moi cousin, cousine na mibale, bakosimba nzela, bakei ko bundisa. Toko swanisa likangu ya bandal. Likangu ya bandal wana zako lenga boy pona nini mwasi mokolo mobali a découvrir bakoloba mwasi wana kozongisa te loko mokote po azo banga ke mobali soka yoki nga ya wa relation esilita mususi ba boti bana misatu mine pe basombela endako mais azana droit ya i ya ote. Alors tango bakozonga tata koyoka sango ke mama sa yoki. Mama na ndako ayoki. Asiaki deja ko bunda bitumba. Papa wana na ebisi bino modèle akozongela na ndako. Na ebi kutute soto oloba soso ba poleli mbula kuto aza bien. Akosala nyonso po asenga mwasi ne bolimbisi. Ça moi je l'ai vécu chez nous à la maison. Avec mon père. Akosala nyonso asenga mwasi na ye bolimbisi. Ozomona. Pe akolaka ye ke likambo oyo o découvrir e ko bandela lisusu te. Na sala ki erreur. Tata ko futa mwasi ya ndako amende. Pe akopesa lilobake. Nzela wana oyebela kinga na kozonga suste. Yeba ke libala nyonso kokufa yango wana. E ba noza so ba mama ndako ba découvrir na mibali bazaki polygame te. Libala wana kokufa. Papa koya na ndako na kosenga bolimbisi akofuta amende na mwasi na ye. Ozo comprendre. Mwasi tanga kotala boye aza mobali na ngai. Na sala nini basombeli ye soki 20 pièces ya super. Ba aussi ba Hollandais basombi 10. Siko mamo ya koboma libala ndenge nini ata bino moko. Siko mama wana ya libanda soki abotaki mama ya ndako akosala nini a récupérer mwana libana po mobali asala nini akendaka lisusu kuna te libala esali nini ekufi mama banyo bokola mwana ndako. Tomona libala pesa nini esili mais lelo oyo qu'est-ce que nous voyons? Mobali ye moko azo armé mwasi ya libanda. E moko azo armé mwasi ya libanda ya kofinga mama ya ndako. Biso nyonso mobali kaka moko. Mobali kaka moko nde tozo wela. Génération ma bata rouge. Respect za soute.
Et puis mobali soki ayoki ke mwasi ya libanda aswanisaki mama ya ndako. Yaya modèle bakosala ye likambo akolapa. Jamais mobali abandaki kobeta lisolo ya mama ya ndako na mwasi ya libanda. Abandaki pe koautoriser te mobali ya libanda atangaka kombo ya mwasi ya ndako. Vous vous rappelez encore, toi bana Kisasa, toi bana Congo en général. Na banzembo oyo ba chantre na biso mibale ya minene ya Congo Brazza na ya Congo Kinshasa mama Mbiliabel ayembelaka mama kulutuwe. Ponani basi ya deuxième bureau bazolela ke biso pe tozaka kala mobali wana moko mais tokoma lokola miyibi toza susu na image moko te. Alors ba mama ya liboso bakeye pe koluka mama Pembe Shiro bakomeli ye pe nzembo bapesi pe mama Pembe Shiro pote ayembela pe ba mama ya liboso atpesa bango lokumu yo ngana yo bombanda ya nini. Ozo comprendre. Mais lelo oyo basi ya libanda babanga susu basi ya ndako te mibali bango moko bazoke kotonga basi pa ya basi ya libanda aza solo mapeka asubaka na mbeto ayebi ko balola te aza boye mwasi solo alambaka te biloko nezaka mai mwasi mobimba mai soki alobi na o répondre ye moko azoko publier biloko azo publier ba photo ba opesa na ba bizi na mwasi ya libanda. Mwasi ya ndako asala nini a souffrir na ba statut visé donc ye moko mobala ndako oyebisa ngeno oko sentir boko sentir mobala zo banga susu te bonga oyo avandela ko epesa ka bomoi ndako mama ya ndako respect sili génération ya moquerie tozoko se moquer même na basi yo bamonaka bolumbu na biso bao bazomona sima mokongo bao bazomona eloko ya sima wana moye totanga kombo te na nzela lifelo mwasi no ndako amona rango tala ndenge ozosaka na ye ba mama lelo botosi eza te moindre faiblesse obimisi libanda ozoko ndotonga mobali no moko nzoto na ye mukie ayebi ko sala te mobali mobimba maboko makasi bona bo oso panzi sekele nyonso na o ba panzaka te na ba camarade okoko beta tipa na bino okeko betela na mibali no yakala génération on a ebité ba benga ngoni mobali moko abenginga ayebisinga bi mama nde naza na okoka susu te na koma chaque fois so ina ngina bima na lukaka telefone nanga mobo na bomba on na sabilamba na sekuna ya mbeto na kofungola ngopo e enregistraka eza ko enregistrer mwasi nenga tika la mama na eko découvrir que mwasi abengaka ngai abengaka ex na ye ya kala batonga kangai bakotonga ye mwasi na zoebise mobala zoba mobali mobimba bosu bo comprendre di kambo. Donc yo mwasi oza ndaka libala na yo ozo benga ex na yo oyebisa eke mobali oza na esikoyo ayebi ko sala te oya yo ya kala ex wana leki na kusala bo comprendre loko siko mobali tanga yoki babiloko oyo nyonso tu wana ezeka exemple azo yeba susu te asani pe azo mona te ndenge nini ayebisa mwasi ke na yo kaka yo na chaka yo na enregistreur na enregistrera yo mais enregistrement ngati ayego yoka makamba yoka kati ayoki mwasi azotonga ina ex na ye ya kala siko question na tuni ex na yo ngo mama balaki yo te pona nini pourquoi balaki yo te soko mono craquer robuka mabongo bondela te mabolongo bondela te obani ko benga mobala ya kala obetele masola mobala sika oyo abali yo ya tokomi na suka. Bozomona différence eza makasi. Cette génération perverse sera jugée génération de moqueurs. Ozoko se moquer na mobali no ndaku ozobeta lisolo na ex no kalolo ba ke non boye ayebi ko sala te yo kuto lekiye. Nous sommes allés où? Mobali mobimba akoka makambu te. Nous sommes allés où? Talatina mabali zokufa.
Génération des moqueurs. On se moque de tout le monde. Totonga mutunyo surtout, totio la mutunyo surtout. Bato mi baleka so bakabwani tala polémique nenge kotaka. Ba photo mutaka la ba nini donc ba secret nyonso to ebimi libanda. Vous serez, on sera tous jugés. Tata ya mwana no oyo sopela makila, mama ya mwana na yo oyo sopa makila po na yo. Tala niveau boko.